Bandeko ezali pasi mama ya Angelica na bana ya Angelica Madelena bakozala te bamona bisika bakokunda Angelica Madelena. Bandeko boyebi tina bozwa yango neti bino te bozalaka na poto soki okufeli mama ndeko mwana pono kende esengaka makambo ebele ya bino eza différent parce que bino bodepandaka na poto bodepandaka na misala na bino na poto vi na bino na poto bato ya Congo badepandaka na bino. Me mama ya Angelica Madelena aza na Brésil na bana ya Angelica badepandaka na Angelica Madelena. Donc po balongwa Brésil baya komona enterrement ya Angelica ezali eloko bango pe balingi eloko bango pe balingi basala me bakozala te. Bandeko boyebi tina esalinga pasi ese de Panama ayebi tina akolobango te parce que basololi na famille bomoni ese de Panama ndenga bombi matière a bio eza matière bandeko. En tout cas Angelica Madelena akolelisa biso vraiment azolelisa penza biso liwa na ye na bamakambo aboye mama aza na posa amona bisika bakokunda mwana na ye bana baza na posa bamona bisika bakokunda mama na bango pe batala biloko oya bango bazali famille direct beritier ya Angelica Madelena madame. Me bandeko Angelica non oza vraiment soso mpote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bozwango masekite eza di serie bokanisa bino moko Angelica atindaka mbongo na mama na ye même YouTube ya Angelica alobaka toujours atindaka mama na ye balia na bana babakisa te. Mama ya Angelica azali infirmière mais na Brésil. Bandeko bobeta na YouTube na internet infirmier na Brésil avivraka ndenge nini. Alors bandeko ndenge Angelica akufi boye ngai na bino toyebi bien lokola mama ya Angelica kuna badepandaka na Angelica lokola kufi bako hésité te po bazwa avion baya mbala moko yango pe eloko bango balingi
boyoki ese alobi bakokunda Angelica alobi mama akoya kaka na kini apres kokunda akoya kaka elakisi na date boyebi te bandeko esalinga pasi vraiment na ndenge kosakana te Angelica na bengo nani Soso non kolo soki tozomona Angelica, madame Angelica Madeleine bakokunda ye na kombo ya Agnès eza likambo kokamwa te mama na bana baza na mikanda te ya koyela direct na Congo. Angelica mena minute oyo l'argent ozalaki nango de poche si bayibi bambongo alikide oyo otambolaka nango obombaka na kwe na ndaku mobali na yo sayibi bata misala na yo bayibi bango bazomona te bayibi bazomona bazwi par na bango héritage po bazalaka na yo nayebi pe ntina nazo explike yo te Angelica nano okei kuna te ozali ozotambola partout ozomona Angelica kolo yo preparaki nini opreparaki boye yoka naloba no opreparaki soko boti mwana oyo ntango okokisa nde 50 ans okosangisa famille na yo mama pe okolinga pema po akoli asala susu te okosombele ndaku na ye Angelica mama oyebaki te kozala na mbongo fo eza deja oza na binemi même opriaka même okendeke pa nganga même osalaka eloko te yo moko oza na bokoko na yo kozala na mbongo egal binemi ozomona bapaster Moïse Mbiye te ozomona bapaster Mike Kalambai te ozomona bapaster mosusu oyoyo alekaki na B1 na Papi Mbono parce que bazali na bamoyen baza bapaster mais lokola baza na bamoyen binemi automatique yango wana Angelica beritier na yo ifale bazalaka préparé ata ozokanisa no liwa te ata ozoloba ndenge bato nyonso balobaka na kokufa lelo te sans effet ekende mosika nga na kokokisa 100 ans ata ozoloba bongo me yo moko Angelica oyebi olinga tout le temps kozala na mbongo ebele mpe nga papa Robo naza sir ndenge okufi bongo ozalaki na mbongo deja quelque part ebombama lisusu sans compter oyo eza na banki ozalaki mpe na argent de poche en espèce na porte-monnaie no na hôpital Angelica olingo tuna nga papa Robo banani bakosala nga mabe naza ekenge naza na bagarde naza na bato bazalaka na nga monduki mpe eza me Angelica ozalaki na baconflit ya lopango batekeli yo lopango balingi babotola yango alors lopango wana soki ekutaka 80 000 100 000 200 000 me mutu wana ayebi oza na zemi soki ayebi oza na zemi akokopesa na hôpital 10 000 babotisa na césarien bakato eloko moko
tango bakokanga hémorragie esalami okufi décision esili wana azwi lopango mpo bato batikali bakokobundela lopango te ekozala ye sans yo wana kaka nalakisi yo exemple mpo mona ke motutu akokobomo komitungisa te ata na hôpital wana obotaka ata bomesana me bohôpital na Congo bamesanaka te na patient ozangi olingo yibanga mongongo non baje wana kosala yango te bohôpital na Congo soko ozangi mbongo mbala moko batiki okufi oyebi yango bien alors liwa pana bango ezeloko pamba sikoyo mpe soki bapesi ye 10 000 mpo yo kufa mais non bakokufa bazwi 10 000 wana kaka exemple ya moke nalobi te bango mutu babomi yo me nalakisi yo deja binemi oza na bango ndenge bakokolia yo na passé simple devant bagarde na yo devant me balie yo aleba kobamba libabe na bachroniqueur chroniqueuse Angelica Madeleine mama te yo penza soso vrai soso quelle douleur mama zomona na Brésil mwana na ye ya motema mwana na ye oyo akipaka bango mwana na ye oyo mama bula un jour akotikela nde bakoko na ye héritage me ye mama te sikoyo kufi mikanda ya koyela eza te ngai nkolo Angelica balobaki no na Brésil batambolaka na carte de lecteur non ese obombi kaka matière boy ya bio kasi na napesi yango mama mais à travers na ezali nde ye moko soso apesi yo à travers mama ngai Angelica pourquoi ozosala boye ko na bato bazofilme balakisa bisika bakolela yo balakisa bisika bakokunda yo majorité ya bato na yo bazobomba elongi pourquoi bazoyiba se koyiba me bango bazozwa yango koyiba te bazozwa parti na bango ya héritage mpo bazalaka na yo mpo baza bandeko na yo bongo bazomona yango ndenge wana bongo mobali na yo kote mosusu apanzi na marteau ye kutu na ndimi ta komonana eza pasi pasi penza oyo eza pasi mpe mawa te oyo eza pasi mpe foti ya soso oui mwana no ya liboso akokisi 18 ans illégal mama illégal non nayebi bino bozotala nga bolingi boloba soki mama na bana bakie na ambassade basengi papier bakopia bango bavoyager bien sûr bakende kasi baza nango mpe posa mama ndenge aza wanako kokanisa te aza na posa mwana ne bakunda
bongo ya luka data koya mwana ne atiki mbongo ebele tozokende na ba mbongo ebele bino bozotala kaka mapangu na jeb non na mbongo en espèce sans compter ya banque. Donc mama na bana ya Angelica bazana tina lisusu te ya kozala na Brésil pona bo comprendre nga bien ezala pona classe ezala pona nini Brésil ezali tiers monde ateleki Congo na makambo mosusu ezakaka tiers monde kasi bobeta na internet te boloba tozoluka bangolais na Brésil tozoluka bakongolais na Brésil ekobima nango na video bokoyoka bazolobela bavi na bango bokomona pe ba infirmier bokomona pe ba oyo baza na salon de coiffure bokomona pe ba oyo baza na bamagasin bokoyoka explication bokomona Angelica aleki bango na mbongo. Alors mama ya Angelica na bana ya Angelica na minute oyo baza na posa baya Congo ya liboso batala Angelica ndenge bakokunda ye bamona ye avant bakunda ye soki mama azalaki na possibilité mokanda doki aya alinga koloba babomba susu ebembango pendant 2 semaines azoya na bana bamona mama na bango pe ebembe balingaki babombango koleka ya mama Chako même 3 mois mais mama mwana na kufi Angelica Madeleine bakokunda ye na kombo ya Agnès mama na ebite so aza na kombo nani ya Angelica talamna mama ayebi ba camarade note ya vie akomi koloba makambo mingi pa ya ese de Panama yona ese ki camarade bandaki wapi boza camarade virtuel donc oyo mama akoloba na ese eza matière ese azoloba te oui parce que alobi yazalaka fragile alelaka pamba ndenga aza wana azolelo hernios mwana bato aza kutu mwana bato te mama ya bato ese aza na bana na ye sikoyo alelaka yo nyonso ndenga yoki lisusu makambo wana pa mama akolela lisusu ndenga bombi yango lisusu alingi toyoka te akolela lisusu. Angelica non nalingi te ke ese aya kozwa tension na makambo na yo oza penza soso Angelica Madeleine ce n'est pas vrai tokolela de toutes les façons nano kete ozomona yo moko makambo nga kosenga nga bolimbisi te yo za na monde mosusu lodela nga na monde mosusu ata tozo croiser ozotambola ozomona biso mais bon ozakaka lodela kote kokende ozala kaka na kimia kolo ayamba yo oza ya biso yo muta liboso te ozo commettre berere aboye okometraki berere ya minene biso tu toza na berere menga papa robo soki na lobeli yo
oui fona lobela yo oya nga pe balobelaka nga ou bien bakolobela nga nakanisa ozo comprendre nga ozo comprendre nga ozo tala bien makambo nazoloba ozo yoka oza na besoin wifi te oza na besoin ya mega te Angelica mama oya yo na bana oya yo bango wana bato ya liboso oyo yo moko oyebi soki ezalaki yo te bango baza na mwana mosusu tia neti ezalaki yo te mama oyo aza na Brésil na bano baa na Brésil bana wana bakufeli mama mama akufeli mwana d'après yo Angelica eninga kozala ndenge eninga kozala ndenge nini etanke mwana wana azwaka bango en charge mwana wana kufi atiki mbongo ebele na bandako bango na Brésil bakovandela musani surtout eloko nini kotinda bavanda etanke mbongo na bango eza na Congo otikeli bango en plus fo bamona yo do bamona moto akufi mwana na bango mama na bango ava bakunda bango pe na Congo bakoko bomba susu ebembango pendant 3 mois titango bango bakoya mais sikoyo batiki bakundango bango bakoya kaka bakende tala kaka tombo cimetière pe bakende tala kaka mapango o bakoloba oyo tiki nsima nango ekokoma otikaki susu na baniongo ale bakoteka voiture bateki lupango nsima nango o mobali no mpe atya mbongo non ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai nandimi te Angelica Madeleine pour sache ah meu Deus nandimaki te makambo tu nazomona nandimaki yango te liwa na yo nandimaki te ti sikoyo nazondima te berer ya boye mama azalaka na poto te bana bazalaka na poto te me na Brésil erreur ya boye yo moko lisusu oye kopia biso kosusumuka biso totala bakokunda na nkombo ya Agnès nayebi te soki eloko nini ekozela biso susu nayebi te ngai ye sikoyo oza mpe moto ya liboso okufi na monde mokonzi na kati internet na monde ya rando na barandonnette bon kote mosusu na internet etanke soso opie biso kaka matière mais etanke Angelica Madeleine tristesse mawa douleur non ce n'est pas vrai bandeko nayebi nde na kosala te Angelica ozomona nga ntango naotya bafoto na yo nazotya ata plisi te mpa na nga nazomona okufi te mpo natya yo plisi nazomona yango somo Angelica c'est pas vrai tosala soni c'est la vie tambola na mokili omona makambo tozomona mpe kaka makambo likambo bon Angelica molimo ne pema na kimia
En tout cas, kimia nyonso ezwa yo. Kolo penza abatela yo. Acha esika moko ya malamu. Ya malamu penza ya kitoko. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo. Il y a pas de JP Kiama, t'as un boss des boss, il y a un danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.